Bana ya kisasa banso mbote na bino. Yali molobeli na bino Prince Epenge. Na ye ko interpeller bino. Po ete to zwa engagement ya ko komisa ville na biso. Ba quartier na biso, ba avenue na biso propre. To remarquer biso banso ete kisasa etondi bosoto. Mais nini to ko sala po ete esika tovandi balaba totambolaka ekoma propre. Nalingi kosenga moko na moko mokolo mwalelo. Esika nyoso yo yali kobwaka lisusu mulangi oyo meliji na nzela te. Kobwaka lisusu pape mushwa na nzela te. Bref, bosoto nyonso kobwaka yango na nzela te. Kobimisa eloko asalite na lupango na ote otiango na balaba.